Kota la fait rigola na wenge d'ensemble, à part peut-être JB na wera na évité na leki fait rigola. Bitumbana e utana wana bota la kele msubino mbanda likambo bunda nango mais lelo mutu mo aya o bobenga fi dernier fils ya wenge mais aya aleka ba niveau sota ba niveau. Ce qui coûte totara wera na JB ezarapé par rapport à l'MSP ya signe ya respect mais niveau fera okendele et ya danger. Faire azaki n'est pas obligé ta même bionique la poto. Bionique a kenda poto, jour ba kende poto na 2010 et ba kende ta Zénith. Nga nazala na J7, nazala rawana. Ngwanzu matrak, bagi ba pe son namba Nicodème, ba Chikito ba ya Mati de Gaulle bango ba Marc House, ba Charlie solo bango tout ba yebi. Wana ngwanzu no Nicolas te. Ba voyager, faire rigola a remettre ba passeport et pas vieux bosi. ABC fait bozi, kaboyela batu ba passeport mais na ba passeport fait la pesa que zaka incomplet. Mususu ye moko atikala nango. Mais un vieux bozi aya akaboyela batu ba passeport, bionique aza sur place wana, ba pesa ka passeport de passeport nezana maboko ya papa Hervé. Mais faut mona bionique a finga vieux bozi na ba bêtise. Nebi makambo yo, o mokambi mosala. Yo, e mama na yo. A finga. Papa Hervé aya kota tanga yo ya papa Hervé mutale meta bionique poto o bakanko sambila bakenda poto o ba ba poto o vie o nani chiko nani mabelema te chiko mabelema mete nani kombo na chiko se ba yaka faut ça la so na bosa nité ba refulaka epé poto ana to ba pesa a sepela fukamela papa Hervé merci ozoki singa poto. Pour bana ne bazala na poto ba refula poto la papa va même battre. On a aussi le droit de parler parce que to yebi pe ebele o ezaka parce que to bito bimisa ba te bele ba okamwa mais na minute to za non na moi maîtrise ndamo na moi réserve parce que eza affaire familiale et bon je pas ça poto makasi boyi kama ba ta famille. Et là, les Kénabis, ce qu'on bise mon bagolois, tout le monopole wana ya kolobate. Ya en lien les gars à loba n'importe quoi finga faire mais au monde ta golo on fait aya a finga yeto à loba ne mabe parce qu'on pouvait faire ça. Pour faire un gola, biso toza ba fan naïe. On travaille pas chez lui. Toza peine à droit peine de connaît mon pas yepé to péter peine to mona au dit la finga de quoi faire fuir. Ouais la frère Patrice. On comprend on peut le faire mais surtout toza la maîtrise wana parce que on a toza na respect ma casse na famille wana. Mais ceux qui n'a bon moto na carte. Mais ceux qui eza qui a bionique azo débordé et comme que Charlie Prince ba comme koleka ba noluba. Alors biso no so toza na choite. La Fondation Univers Santé Congo, un centre OSA spécialisé pour la maladie étalie Loposo, avec le docteur Dani Kaninda, en complicité na clinique médicale Joyce, yoka maladie ya Loposo. Au docteur Dani Kaninda, toujours traiter tous les problèmes de la peau, kobandali kolo tinase. Problème à carcinome, te bengi cancer de peau, même si il affecté première couche, deuxième tout comme troisième couche nayo et pas nabiso dans quelques semaines seulement, vous avez la solution. Problème à acné, te bengi bouton, problème à vergeture, te bengi nduta, problème à allergie tout type, même si il y a allergie alimentaire, allergie bactérienne ou allergie na ba cause sous qu'il faut fouiller et pas nabiso, nous avons la solution. Problème, il y a gal de bengi makwanza, dès que vous venez chez nous, il y a la solution. Problème, il y a excroissance, mboudi. Et ali une chair qui naît sur une autre chair de notre peau. Juste la contour, il y a mis sous nabiso, si les orbites, bah excroissance, soit bengi mboudi, et makape pas yuana, et pas nabiso, nous avons aussi une très meilleure solution pour ces problèmes d'excroissance. Problème, il y a vitiligo, te bengi tache blanche. Le poso a mutu et comme lokola mundele et pas na biso toujours traité pe yango lokola ndundu. Les problèmes au bande konso ba kutuna kanango ya problème ya kéloïdes. Ezali ba masse et makabatu na niveau ya ba mâchoire. Ce sont des kéloïdes et pas na biso to sunga yango pe na bolamu mingi. Yo pe mutoza la besoin koya na Fondation Univers Santé Congo zo ba adresse. Tout na commune ya Lemba. Aujourd'hui, le transport na yo okiti na station Salongo. Vous allez juste en face, il y a Régie des Eaux, avenue Vundakama, numéro 5. Ba numéro na biso ya allo ezami balé
Vous avez étando Ikewana, beaucoup contacter Dr. Nikaninda, c'est moi-même qui prends le téléphone et nous allons parler avec vous. La Fondation Univers Santé Congo avec le docteur Dani Kaninda. Solution à maladie et le processus Zoami Je suis Nancy Bassé, les journalistes VIP. Je salue tout le monde qui sont branchés scotchés sur notre chaîne Nancy Bassé, VIP Télévision. Merci pour cette opportunité. Vous en avez béni, vous en avez volonté, confiance, fidélité, amour. Ça a un plaisir. Il y a comment la béni. Merci pour votre soutenir. En tout cas, des retours Naza, Tozawana Toroso Lango. Il y a Freddy beaucoup la caba, Bipi via Petinae, un peu sur ma mode depuis Chine. Je te salue, tu as dit ma vungoulé. Merci beaucoup à Yannick Kainga, la monnaie invisible. Merci beaucoup à JP Minza, pourquoi pas, Navien Nangaï, Babi, Yannick Indou, d'écran international, je te salue. Ton son nom n'a qu'à pémad, quand ton son l'actualité se domine, et surtout les autres son musique, ton son l'injustice, on a mon amour, chaque fois la vie a fait rigoler. Bissi bateau a sa confiance, toi qui moi beaucoup plus, wana, bateau a sa confiance, bateau a l'inaka, bas soutenir, rester, bas décider, toujours, tu me pour sauter, papa, on veut ezalaka nini, ou ezalakaye, ezala bongo. Nana, bonjour. Bonjour Nancy. Très bien habillé. Merci. Bonne santé. Santé, ça va, Dieu fait grâce. Surtout mon anniboé, donc c'est que santé ça bien. La PSP maintenant surtout on a sur bamboté, surtout abonné à Nancy Bassélé, bamboté à trop. La PSP mboté na mon vieux Serge Makonda, mon docteur José Tingulu, mboté na Karine Bassonga ya papa Sélé Kongolo. Chacha mukoko na kati à London, bamboté à trop, ma maman chérie, maman Marthe Makito. Bah visa pour d'agir ses amba, ya Guilhem Avakala, les big managers JP Media, bamboté à trop, bah tout balinga, on a kabina Martin Diams na kati à Kalemi, honorable Papi Zila, bamboté à trop. Papi Zila, la kaka, la pesi mboté, mboté ma petite bonne de plafond à reine. Non, non, tout sonne le logo lilo. On comprend rien, Papa Hervé. Papa Hervé. Tout dans la musique, avec la musique à maison mère, la musique à 4x4. 4x4, la vie est tout le monde, la vie en presque tout. Nous avons la papa chérie, Ming Babaluke là. Na Adolphe Fukolo. Dans le roi bébé, la Adolphe, au-dessus de tout ça, la tata. Tout le monde a Manda Babaluke, Papa Hervé, parce qu'on soutenir était, tout le monde a Blaise Boula. Babaluke, Papa Hervé, ma vie n'a plus sur fondé, ou dit ma sœur, la monnaie à côté, mon homme a fait hériter, mais si vous avez battu sous soit l'obara. Where a son? Agenda ko soutenir Fali Poupa matika ko soutenir faire rigoler et ça a problème ni ouais ça là que faire rigoler bato azara na bango baba lukela rai chacun aura comme ennemi les gens de sa propre famille ennemi ba utarara et sika oyo zali vous comprendre et puis quand la fait rigoler na wenge d'ensemble à part peut-être JB na wera na habité na l'équipe fait rigoler très bien bitumbana et utana wana bota la kele musubino mbanda likambo bunda nango mais lelo mutu mo aya o bengara fi dernier fils ya wenge mais aya aleka ba niveau sota ba niveau ce qui coûte tara wera na JB et ça rappelle par rapport à l'MSP ya signe ya respect mais niveau fera okendele et ya danger on se comprendre mais ce que babilo rabongo et bota ka jalousie très bien vous comprenez bota ka jalousie surtout na bato baza bato aketo parce que mutu oyo andima kalipamboli ya muninga eza mutu azana cœur ouvert mutu aza mutema polele ayebi ke ngata to soki na zuite lelo mais so muninga zui fona sepela na lipamboli na e polobi ngai pe na ozaya pamba mais mutu asepela na lipamboli muninga te po yepe mutu ana ke musika ezala ape passé donc ngai na koloba ke non Eli azalara ya kobundisama mutu aza Eli mutu aza Eli dédié abundisama kaka azwaka binemi na kati ya famille na ye na entourage na ye donc eza ba biloko to sito message nango l'essentiel fait rigola ça na ba golwa na ye ana ba gladiateur na ye o ya pesa confiance o bango pe ba pesa confiance balingaka ye donc c'est ça la vie continue o azana ye bien o azana ye pe bien te to ya ye monda yemba mokili makambo moto pesa motema esika yokosoka oyo bwakisaka koyamba yo na babesi era bongo donc mokili makambo to moni
famille peut faire la biologie. Comment faire la lingara guide digital. Donc, so gazana présent de ces kakak. C'est ça. Comment lingaka guide digital. Mais subitement, lui a guide et un habillé à mon côté ferré. Alela lokola ferré. Aoka passi lokola ferré. Il y a besoin de vendre la potentiellement de vendre la qui pose à la cana yana. N'habite en a comme on m'a pas ma ferrité. Le lot de mon sortie médiatique. Tout le monde a avant, tout le monde a ailleurs. L'autre monde y a bionique. Aleki Alobi, tout le monde Charlie Prince, n'est plus dans Charlie Prince Go là, je ne sais pas. Et ça pourquoi? Il y a un avis que chacun aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Pourquoi dans le Bible ennemi à l'Ibosa ou dans la famille, mais ils ont trop dangereux. Ennemi à famille, ils ont danger, ma casse pour les canets, ennemi à l'Ibana. On préfère camarade mobile l'Ibana, tu vas nous connaître tout yokana. Qu'ennemi au aouti na kati ya famille. Faire rigola à sali musique na yé moko. Et là, pendant que vous allez dans la famille, vous avez posé la médecine, on passe à la médecine, et vous avez bunda na ndenge. Faire rigola, il n'était pas obligé d'aider sa famille. Parce que ça, batum soupe baza, baza pe bambongo, baza pe bien la vie. Au moins la problème soupe famille na ya yende qu'on a eu mon télé pe na porte à l'upango. Si pas n'aime ya qui inde qu'on a yambiete. Mais au moins la jamais bande ko wana ba le kana TV ba ya koloba. Ba misusu ah ndeti fali par exemple ba kiza ba surtout to yebi ki alia tata na ina maman. On n'a pas vu les membres de famille de Fali, tout le monde attend de connaître mon robot. Aya analyse to appuyer maloba ya batona malgré tout ba ko yeba ngo pe ke za ya solo. Mais ba gardons toujours la famille parce que batona ba kufa. Mais ce qu'on moni ya famille ezo bimati boye allez-y comprendre que c'est la jalousie. On comprend. Faire Azaki n'est pas obligé de mettre bionique la poto. Bionique a kenda poto. Jouba kende poto na 2010 et ba ke beta Zénith. Nga nazala na J7 nazala rawana. Ngwanzu matrak bagi ba pe son nom ba Nicodème ba Chiquito ba ya Mati de Gaulle bango ba Marc House ba Charlie solo bango tout ba yebi. Wana ngwanzu na Nicolas te. Ba voyager faire rigola a remettre ba passeport et pas vieux bozi. Abisi fait bozi kaboyela bato ba passeport mais là ba passeport fait la pesa que zaka incomplet nous soucier moko atikala nango mais vieux bozi aya akaboyela bato ba passeport bionique aza sur place wana ba pesa ka passeport ko passeport nezala maboko ya papa Hervé mais faut mon bionique a finga vieux bozi na ba bêtise na bi makambo yo o makambi mosala yo e mama na yo a finga papa Hervé aya kota tanga yo ya papa Hervé mutale meta bionique poto o bakanko sambila bakenda poto o ba vie ba poto o vie o nani Chico nani Mabelema te Chico Mabelema mete nani kombo na Chico se ba yaka faut ça la sona bosanité ba refulaka epé poto ana to ba pesa a sepela fukamela papa Hervé merci ozoki singa poto pour bana ne bazala na poto ba refula poto na papa Hervé ma bato ebele bionique akenda parmi bato wana on comprend wana déjà orli de anja zala na poto te ya chiri wana chira za na poto wana pe orli pe ndira kenda poto wana to avant wana na ebisute na bosani akenda poto pourquoi pour na papa Hervé atala c'est mon petit frère lelo yozo sa les misozo lo ba ke Hervé wana kombo ya nani ya date de naissance ezala ya Hervé ezala ya orli Guy obimisa ende kono mais Hervé obimisa ende kono ete ya yote c'est pas un problème c'est pas grave l'avenir nous donnera raison biso tozana te ponda ko ya obimisa mambo ebele poso to bito loba malgré ça ba membre ya famille au faire aza akoma ya batunyoso parce que tant mutembe ba ba mona so azali bumoza ya yo so ka bimia komi ya mutunyoso c'est pareil avec faire rigola aza artiste aza star ya Congo ya Afrique biso ba gola toza partout on a aussi le droit de parler parce que to yebi pe ebele o ezaka parce que to bito bimisa ba te bele ba okamwa mais na minute to za non na moi maîtrise na moi réserve parce que eza affaire familiale et bon tu as ça ko to makasi boyi kama ba ta famille elo le ke na biso to ko biso mo ba golwa to ka monopole wana ya koloba te ya en les cas à loba n'importe quoi finga faire mais au mona ta golwa mo ko te aya a finga yeto aloba ne mabe parce que vous pouvez faire ça pour faire gola
biso toza ba fan na ye on travaille pas chez lui toza pe na droit pe ndeko ne mon pas ye pe to péter pe ne to mona odi la finga ndeko afia fia ouais la frère Patrice on comprend on peut le faire mais surtout toza la maîtrise wana parce que on a toza na respect makasi na famille wana mais ceux qui na bo moto na kati mais ceux qui eza ki bionique azo déborder et comme que Charlie Prince ba ko makoleka ba noloba alors biso no so toza na choix te toza obligé to ba mamu so na mona beti lisolo même ya gi ya liboma ngai vient na pichu botoko na pese ba mote sika zali master na pengi petit na Christelle Mwang baye bijou kia banda maladi na ye ya moto moi j'étais là nazala wana na yebi makambu nyoso wana na ndenge banda na yebi nzela ni dia kenda ka po abanda ko beta liso parce que ki azaki mutu mo no bombe loko te abomba ba sola makambu na ete soki alobi akoloba nyoso to yebi source ya malade na ye ndenge bandela ka avant boîte noire eza ko luka makambu na ye moko d'ailleurs bino mo na famille boyebi pe ke Ferre n'a jamais voulu gi asa la musique oui alinga yango te Ferre abanda ko linga toujours gi akevana na poto akende ko vana parce que anomona ke leki na ye azana motema moto ana motema ko envier azana motema akoma danger ko aleka batu nyonso azana capacité ko simba nyonso parce que il veut ça alinga sala boye ngafo poya bandolo ba ngai vula ko leka Ferre na ko leka kingani il disait ça vous comprenez mais ok na famille ezate ke soki mutu moko abengami ke aza musicien de bino nyonso komi ba musicien to mona ata na famille ba makoma famille mobimbe bando yemba mais c'est lui qui était brillant c'était Nathalie na ba Michael Jackson to mona o azaki brillant c'est Michael Jackson to kenda pa ba innocent to mona bande ko neno so bando sa c'est innocent asanya benda bande ko na pourquoi pas pesa la peine na famille à faire bino mo boza concept boyebi pourquoi gi akufa parce que même yo bionique ezaya libo yebi pona nini gi akufa pona nini bozo ya ko kokosa makambu pourquoi malgré tout ce qui bolinga na bino ndeko na bino ngote soki bolingete soki bolingete mais biso to linga kaye boatise pe carrière jamais ce qui ko boatise c'est que fallait concert à stade ça la fiasco parce que concert à stade ezoya na makambo nyonso très bien vous comprenez abeta pe double dit la arena autu ko beta pe ING et ko changer l'autre na carrière na parce que fallait okutu ba benga boma papa na maman na jusque là il est toujours vous comprenez ba mise belé to mona ba beta lisolo o alia kingani o azongi sa bwera awa aboma ku yike kitambala na podium aboma moni production aboma lisi baba aboma noko na Nico yebisama asaka na kati ya musique eloko epexi c'était eloko échanger exact vous comprenez donc Charlie Prince ngai na comprendre ate jalousie o akoma na envers Ferre gola akoma na motema mabe moko boye donc azape na capacité que soka komi pembe la Ferre gola mutu mo ba lobi tembeli akochuba epembe donc peut-être existence ya Ferre gola est quand même ko déranger Charlie ma fali ba kufa mais na ko ba ndoko ya ko sakana na mémoire na bango te à chaque fois na ya kana lo ba papa Faustin maman Monique papa ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Si tu as un maman, fali en dehors, il y a des parents qui ont kufa. Mais les gamins, papa et maman, et mais tu mais pourquoi toujours que ça dans la mémoire ya gigola? Au moins ngani na zabu pour na za famille. Na nga kutu pena na émission oyo, na ye pena na chamba, na ye na makasu, na ye na luzibu, na ye na tondo. Na sali pena cérémonie. Mais je te dis Nancy, na ye pena na sali cérémonie na kombo ya gigola pena lobi na gigola. Si réellement penza Ferre mutaboma yo toza posa to mona yango soki eza Ferre te siko batu oyo bazoya ko bimisa lokuta na kombo ya Ferre yosko fola na ndeba siko mosa ke okaye ko kufa te Charlie siko mosa ki anga kufi na kondi ake na famille mosa ki aki kotuna est-ce que mosa ke la famille akufi na lundenge nini fatuna pe eza passe asu temps abelaki akotenda kwa belaki c'est toujours Ferre qui a fait ça tina famille batu Ferre akomi kokota nana lelo samedi oui on s'en obéit mais ma promettait qui va gaulois ceux qui concert et qui bagoya nous aussi nous sommes là mais oui yo binga ko tenela abona après babi bango pe bagoya mais biso pe toza bango bagoya mais biso toza si ko rampa oni neza ya concert après concert biso ko ya so boye si ko après concert ça ko banga ke to ya bagolo pe ok concert ba za ko banga parce que babi ke eza bagolo mususu ko ba mona kino ba la mususu ba débordement peut-être mutu mususu pas ko ba bona kende kaka peut-être nazana ngana passe au kende te distraction na ke tala ngaka buso bango ya wera on comprendre mutu mususu pas ko avec ça émission na ndake li
tala voix ya mutu lokwa passer autoté ya une semaine donc mutu mususu pas ko loba non na ya na ngaka pona nini o peut-être yango ba réserver maloba na bango te biso pe tozali biso to koya te mais tozandi donc biso tozalaka tozali soki bango ba ye biso pe tozali toi t'as un problème toi t'as un problème tout les stades de martyr et c'est le coup ba ba télé Nicolas Sigeza stade et Gozalate je ne sais pas ce que eza ba warrior o ba sala na stade et Gozalate parce que nanu activité et zongité en plus il fallait faire ça date à poto avant stade de martyr ils ont obligé faire ça là au fallait ça non au moni ba bazo comprendre te makambo ya stade de martyr. Ça de martyr na minute oyo no ba lever nini oyo interdiction wana te o batia ki wana mais faire gola akenda ki déjà ko caler date na ye en cas que soka wuti banzela na ndenge ko kende lieu d'atterrissage na ezala stade de martyr nde ayaki déjà akangi le 19 na ena le 20 donc na cas que soki ba lever situation wana o ezana kati stade de martyr mba moko biso pe to bandi promotion na biso ya stade de martyr mais yango tende pe ki se faire gola beta libanda te faire gola Mikolo ocho leka ocho beta INJ arena ezaki na jour après on a abeti concert ya VIP la photo ozomona mais ezate ke faire gola azana date te faire gola azana ba date te déjà tant aleka na émission ya Israël Mutombo alobaki on tozana ba concert ebele nkanda ozomona na minute pa ocho ke poto mais c'est comme ça là et ba ouais les la donc si on a compris ce sont des warriors qui disent ça parce que pourquoi ba warrior ba monaka pour ba ça la publicité na ba to ba ça il faut ils accompagner na faire gola ozo comprendre parce que so sali remarque babiloko na bango o babimisaka soki eza accompagner na faire gola eza rande mususu mais so eza ke babimisa ngo na ndenge na bango moko eza apende mususu les preuves ne fallait auto bimisa nzembo est-ce que toyo ka eyo kanate mais tant amona affaire aye na mo lizo aya ya kamba mona nzembo ne monte pe mo ba ozo comprendre pourquoi parce que il faut diembela ka faire c'est pas ba international faire mais si ko aza local pourquoi ozo diembela muto aza local sur international ozo sali kam no dia borna boy va dire à Davido que luka paf dedi le balgaza na prison auquel luka soki Lilwan auquel le banga pe na obeta stade de France yo pe luka pas obeta mais quand tu regardes toujours faire rigola parce que tu sais de quoi il est capable oui mais que ngade na obeta stade de France ce qui fait abeta mo ça est différent ya ye eleka ya ngai parce que biloko na ya sala ransonga na sala loko na ngai etango ya ka kosala ya ye eleka ka ya ngai très bien ozo comprendre eleka ya mo na musique na ba fan na kimia tala faire gola beta concert ya stade de martyr ba surtout ba yeba que stade de martyr et ça va concert mo populaire za loyenge mais concert ané les cas dans les calmes et ça la manonte Letina Souka et puis kimia botali concert et sili batu ba bima bazo kena ba téléphone na bona biloko nyonso ça ne se fait jamais biloko wana faire ka nem ta sala fallait mettre INJ arena soit disant aura 12 000 sera beta 10 000 et ça n'engage que lui mais faire rigola à beta INJ arena Bruxelles tombé mais c'est le maire il y a ville il y a Bruxelles à zone tourne à Belgique on a fait sur Azana ozo comprendre mais fallait beta INJ arena soit disant international qui a parlé de ça nana yoka parce que muto aza international na muto aza je préfère muto aza local mais azo ki localité na azo même en international que muto azo luka international na ki local c'est différent mais double wala parce que bagela pe double est-ce que double jour moko de tondisaka double deuxième jour wana et tonda pourquoi parce que jour à mon on ya premier jour quand on bêtait les 24 wana ils a déjà projet à Kala parce que ba lobela on va za na avant on a je crois na conférence il y a chapiteau là ils a rappelé prévu fallait habiter un 2 jours mais ils a raké yo ebi non les 24 on ils a no bitumba makasi donc on a cause 2 jours linga oza moi passé mais si que le quoi va pesi biso occasion na to bêter un plein parce que jour à liboso to bêter na les 24 ba te belé batikala libanda ya kosaka faire école à tondisa stade de martyr na parler du peuple na jour moko il y a francophonie batu ba yebi na stade plein kuna déjà na parler du peuple on les kesate ozomona donc faire est capable de faire ça c'est que faire école à musique c'est comme si cette année kana so bakola vanda na biso pour ezala bato zo soutenir ceux qui concert bo soutenir bakola bo kende après concert babalu ke faire école déjà biso déjà tozoyi déjà décision chacun portera son propre charge muta mais ma fardo na ye muta na ba fan na ye au comprendre amoureux bonne musique ba surtout ba benga bango parce que ça na bateau azani nani Congo mobimba ba soutenir te Congo mobimba te il faut aloba ke abengi batu ya orchestre na ye na ba amoureux ya bonne musique parce que Congo mobimba ba surtout pe ba landela musique
ndeti nga banda ne bande déjà makambo na boya yango déjà na linga ngo kutu te na lobaka ke ngai ne naza boye na lobaka mpe déjà ke na ko soutenir so mutu te o mutu moko baza na concert ne bundana nango ne ba fine na ozo comprendre au moins kuna lobe mo muke na otala nde Fabregas parce que na posa bena Fabregas pe azongi la makambu na ye bo biso tozala bato tozala ouvert yango mona to na facilité ya ko soutenir bato po toza cœur na biso ezala ouvert toza motema polele tozala na facilité à soutenir mutu pesa to soutenir mutu na likambu na ye esimbaka ozo comprendre mais mutu mususu à cause na ba fan ne ba soutenir mutu to mona fallait soutenir bazé quoi na Adidas ba no ça il fallait ça même na vidéo mais qu'est-ce qui s'est passé tout le monde a pia ka ezala mais faire égola à soutenir Grand Paris azala ku wana te maloba ya pamba tout le monde a dit ça faire égola soutenir ING arena Kofilo Mide maloba ne ya pamba malgré présence des activités tout le monde a mis les cas je comprends donc ça veut dire que faire égola azana aura moko boza limpide des clair donc mutu surtout so aza pembeni na ça nini en profiter na donc bato bazo ba faire égola za motema mabe faire égola lingaka bato te ba okamusanga mais faut ndima utala pe bolamu oh oui mon frère kanisa bolamu na ngaye kanisa bolamu ya le padre po kanisa bolamu ata moko mibale donc je te muke ouvrir un son soit tu ma concert faire gola ça la moi message tout le monde a salité tout asala kiamo déjà banda kala na suka a salité ata kuba tango ba finga ke hypocrite mais la kisa ki hypocrite ya ki attaquer ça mais to monaka ce qui fallait azana concert oui en salle un message à la page mais fallait non à saler fallait saler la mutulo ata mukolo te za il ne peut pas faire ça papa wenge bazana complexe ba kulu to wenge bazana complexe il y a quartier la terre tout ça la rani non fallait utiliser un esprit na bon comprendre que baza faible baza facile à manipuler OK et on a fallait utiliser bon facilement parce que quelqu'un qui me donne pas la sincère muto a yebi ça nga été a encourager nga ne loro na nga moko bete moi je ne peux pas l'encourager il faut ça réciprocité na mona ka yene nga za ko encourager nga ne loro moko boye la tranga pe faut encourager quand tu ne fais pas moi aussi je peux pas faire ça mais tant ozo mona ka ndeti yo moko personnellement oza na concert na yo ezaka lobby lelo awa banda ko loba makambo concert nanu to mona za falati ate mais yo moko ba non c'est concert na ye otiki ku concert na ye mais oyo lobela ye complexe exact complexe. Peut-être que vous avez pour faire mal à faire égola. Faire égola kutuko. On dit qu'il pas quand fallait le barizarande faire. Faire azamuta karamo kodo ero faire égola atala kaba golwa. Faire égola to ataku tango kuto teno affiche na ina nini na yote. Ato soutenir yete yema hambwani tala kaite. Po abeta ku stade de Martyrs bino no so soutenir yete. Bo sala groupe na bino bo sala ba message ya mabeba piro jana di bumunene. Bango nyoso baloba akobeta biaka. Ata wanganya wanga na onde elo batalite ya kanda na mutakala kala na lelo ezaka ya yo oui olo bateza ya kala te ya yo eza mutakala na yo okapa muto yela ksependa bandi banda ati anzimile mutakala mabi ya lelo te ezaka ya ye eza mutakala na siko ekola pe ya incarnation passée to ezaka ya vie eza vie passée to ezaka ya vie subitement to comprendre le côté bateau yo pe bazala mettre permet à faire bon mo ki mo na wera tout le monde a musée, pesa mbongo et pas ya pas soutenir wera. Tout le monde y a dans ngwabana. Aye, on le dit à soutenir wera, soutenir batu nyonso. Et là que wera envia, batu baza la première affaire, tout batu baza la première affaire ba envia wera. Non, exactement que batu baza la première affaire ba envia wera to wera. Ezaka ke no, elo na otolo bano ne bandeli. Ezana batu mususu yo zo kanisa peut-être balinga kayo mais peut-être ba ya pour na intérêt na ba personnel parce que baby que non esika oyo na koza na facilité ya koza moi 1000 na koza moi 2000 na koza moi 3000 ba ya na facilité mais un peu ba comprendre que elo comme moi ba zo ngoti ba tenga c'est ça ni ndeti ngai na ko condamner na ngai mutu te mutu aza libre ya kosala vie na ye ya kosala oyo eloko elingi motema na ye l'essentiel faire égola azara na vie ne vie jipe mindia o abana na ye bana basia soki jipe mindia te ba master to wera sonne yebisanga ba série wana mutu azala na ye wana ye ope to mona bazala to mona ba papa Godefa to mona ba DG Polo ba Guilhem Avakala ba Christian Ingani to mona ba
bato mosusu mpe baa na bapoto kuna bakombo eza ebele mwana totanga eza te oyo mpe bazala na ye ti lelo bazala na ye c'est ce qui est important soki moto akei na ye yebaka ngo mosusu mpe akoya c'est ça na monde na nzungu ya miziki bato basilaka te bato basilaka te ok oza remplaçable pas tous les gauloises gladiateurs focus na faire regola bana des génériques na biso oyo eza sur le marché to continuer ko consommer yango bato no basabona te na ba plateforme ya faire regola bokende bosabone intégralité ya concert ya biso échangère ezali na faire regola pro to okoti na page officielle ya faire regola okoti na okoketa la publication na ye ya intégralité ya concert ya échangère okofina nini moko eza wana balie batie wana okende okokota na faire regola propre wana eza chaîne ya production place okotala intégralité ya concert en tout cas faut s'abonner na faire regola propre tala pe intégralité ya concert na biso ya échangère to na double concert na biso ya stade de Martyr tozozela ba lever interdiction wana o basalaki mpona ba concert extra sportif soki ba lever yango biso pe tokomi na privilège ya kosala promotion na biso mais en attendant faire regola azalaki koséjourner na France oyo aki koprépare biso eloko ya monene biso nyonso mpe bagoloa tozaka maboko polele tozozelaka le padre atina biso badate ndenge alakaki biso en attendant tocontinue koconsommer oyo eza ya biso banzembo na biso eza ebele towana bamour illusoire towana bamobondo towana baregarde moi towana dynastie 1 volume 1 à 2 tozala dynastie 2 volume 1 à 2 donc banzembo eza ebele ya faire regola toconsommer yango totala baconcert na biso tozala vraiment focus na faire regola oyo etali biso te tolobela yango te oyo etali biso tolobeli yango en tout cas merci Nancy Basele nde mokaboli nanga plateau napesi bana na ngai Yvette Joseph alegi ya Tenaïs Mambote ya trop famille Lusamba Mobiba bambote ya trop batutu balingana na kabena bambote ya mingi maman Brigitte maman Lisi na kati ya Lyon na peso pe bambote batutu balingana na kabena. Merci beaucoup, c'était Nana. Bon conseil toujours pour consommer biso na chaîne biso nyonso. Golo na ça nous mettre faut soutenir biso. Bon comme ça c'est si ka bolinga ba ba koma wana. Ba to bo soutenara. Ba ba de bio. On a qui na kanda moko ba série tozo pour ba voiture pour rater ba visa. Muto be ko tuno allo. Est-ce que muza oya? Tandis que musée o yebike. Bo soutenir ba chaîne biso. Bon soutenir bagolo équipe toza bagoloa à 100% faire na chaîne na biso et ça la biso de ma casse restez branchés côtier bye. Eh yes ouais. Yo ya na ba kit pa. The stars in your eyes always keep me falling for you. So you will always be the one I keep on